Ban à Poto, ban Afrique, ban à monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci au pesa dine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard l'événement qui ça. Famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso o bolingaka biso na bomoko ya mboka. Ils ont un bino Anelka Ballon d'Or Braston. Les lots en akati ya Anvers. Donc ils ont journée à Johnny Aimpe anniversaire naie. Donc tout ça là est vraiment maman na surprise coup donc à éviter. Donc on a passé micro nanga na bandeko nyonso o baza na salle pour souhaiter joyeux anniversaire. Quand des alama solango toujours ya dada ba pola toujours bandima. Tema sola bezala toujours ya Anelka Ballon d'Or. Babi na bossa na kaete kashama ba pompier ba kosa to chola kandenge zala quoi na mopanzi na ngabi no bomo na Laura Mupala la tigresse autrement dit maman na Braston et Paris donc 1-0 quoi et angolu kandenge zalaka na balancer micro nanga na bandeko o baza awa pour ba souhaiter Johnny Aimpe joyeux anniversaire à toi na parnanga Anelka Ballon d'Or. Ouais tout ça parce que c'est anniversaire à Johnny Aimpe babi 3 fois l'homme. Donc anniversaire naé tu es au salut moi surprise mon reboy donc taka zam ta média le quoi abisso et on te resalé surprise joyeux anniversaire Johnny Aimpe babi 3 fois l'homme joyeux anniversaire donc bambota mailam donc zamba baxela mikole belé lisusu écoute bien écoute te babi écoute donc to balancer micro kande zalaka pour la bande ko baza à quoi bon il paraît qu'à coquille 18 ans et demi il paraît donc balobi que à boire caca mineur quoi. Toujours quand na kata bomoko mboka nous devons bien sa plateau kande zalaka à coquille 18 ans 18 ans et demi il paraît boire caca mineur. Donner un pays par joyeux anniversaire quoi, tu sais pas il y a trop, les jours na quoi. Donc 2016 okoye mbele pe joyeux anniversaire na mnonin na chiluba nzambe nanga mwana okelanga makamu nza merci tout le monde a fait continuer et quand des alaka est toujours na carte anniversaire il y a Johnny Aimpe 3 fois l'homme bonsoir bonsoir tokoyi bakombono comme on a Zico oui Sani awa pour nous couper court n'a adressé un message n'a concerné quoi pour les lois à Mkolonae petit frère aux amampe quoi dans mon ebi hein je comme on a les camps déjà cala bon il paraît qu'à coquille 18 ans et demi ici 18 ans et demi ici 18 ans et demi ici 18 ans et demi joyeux anniversaire quoi tant au monde on a eu déjà réaction là donc ils ont mampe bakala ngolo oye mbele monzimbe moko pesale bien oyo bolukila mindu nonga pe mungu na chanteur te ngako mwana joyeux anniversaire joyeux anniversaire mwana mononi nyoso ka ata na chiluba ata na lingala ata na français ata na portugais tout il paraît balobaka na néerlandais langue zal hey livre elingolo baké joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Johnny Aimpe joyeux anniversaire maître de Noëmba bien makaso babiba zona chorale dans dégâts merci beaucoup de ce peli merci beaucoup donc tozela kota kandenge za kaka vraiment mona maman na surprise Anelka Ballon d'Or maman de la bango zana ba Laura Mupala ba Séraphin
bapompier bakosa mpe bazali donc bato ebele baza donc ayebi kutu te ka nde ezalaka babi mama na surprise donc ya nyama babi kolia komela soki kutu ayebaki me toyebi te me ayebi te ka nde ezala surprise kaka bopola bondima te oyo eza mosala ya Nel Kabalon donc naleki bino oboyi a changer ville ou changer pays 2050 tozawa donc tozela Johnny Ayimpe ka nde ezalaka babi masolo tokos makelele te bozape te boza toujours wana bodécouvrir yango nanga tozela Johnny Ayimpe ka nde ezalaka babi eza yoyinda babi Johnny Ayimpe bomonika babi ambiasa nyama babi eza koyinda ite babi inverse eza debout Johnny Johnny Ayimpe tokango non non mte mebeta tout Bona moi le bezata mais le zambotama na yo babi polo bataka babi surprise on ezalaki na leli banda na lamuka na tongo ba message na ota na olela na ndolela mère nanga siko maman nanga yeyo oncle nanga leka maman donc tant na moni esenga sumabe makasi bon ba fête ba nouvel an ba anniversaire nanga na bimate nazala na ndaku na mikanga na ndaku ya yebi na bimate donc même ko bimabwe il fallait même pas na bima bon tellement docteur soit ben singa na raté ce qu'on insiste qui l'homme à la taille des jeux na oki mutema passe il fallait même pas na ya soit na ebagi pas si fort jamais babi to monio awa tu pas nous préparer surprise c'est avec plaisir que tu préparé donc la famille Congo Yasika évidemment Bomoro Amboka c'est une famille de longue date aussi étant mikolo Congo Yasika ngana Johnny basa la biso anniversaire te to ça la bana na biso baleka anniversaire Tracy Bouquet et tant d'autres to fêtera bango ba surprise pourquoi pas cette fois-ci on a décidé donc Dr Philippe Kisoto a décidé et l'ongona équipe Mobimba que non on va faire une surprise na Johnny au babengi l'homme à la taille de Jésus. Yo pe na moni ngoma munene. Obligé parce que Johnny a le bien boya ko bima mais au sali tout quand même au faire déplacer. Comment au suit quand même tant que au convaincre créer pour abima ya ti envers. Parce qu'avec non alinga ki obimate. Waouh, ça c'était vraiment avec beaucoup de complicité. Ma complicité à baninga tozarana bango ya kati awa miso sokutu ba complicité mso titi na ba Canada. Donc ba bazola nangai ba yebi dans ma complicité baninga na ba jour anniversaire na biso to bimara te d'habitude. Mais le long na psaka na be to rozalaka biso mi balenga na ye to robeta masolo biso mi balé to kumisa nkolo biso mi balé to vanda biso mi balé. Allez, comme hier on a invité le roi na bino ça va na yaka to ça mais même si la bila ta même bien. Donc comme d'habitude quoi. Yango wana donc ça me bon moment ma surprise en salami ba appel les obenga tellement trop ba obenga tellement trop ba to ebele frère ba ya ba yebi en fait c'est ça en fait. Vraiment merci to sepeli vraiment na présence na yo na ndenge au contraire que pour vraiment to sepeli vraiment ma casse en tout cas bah merci quoi. Merci Nabino surtout Jean Belva Kachama Anel Kabalon d'Or Balobi donc voilà sans oublier Moulungue donc autrement dit Laura et toute l'équipe de près de loin Claire Mambila, Yvette Mampini donc Ezeki Clément Kikoyi te wana on attend avec équipe mabanga te l'équipe na biso voilà tout on attend mabanga pezali famille na biso famille Congo Yasika 1
Donc il y en a tellement. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc je vous aime tous. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour ta présence. Hein? Ok. Vraiment merci. Kande Zalaka, Babi Toko Taskop Nakati, te découvrir Nabino Kandenge Zalaka, Babi Masola check. Bon, pour la bonne zimate quoi. Beaucoup t'en as beau découvrir. Hein? Des Zalaka, Babi ambiance et bandit quoi. Merci. Système toujours à Bomoko, hein, vraiment, c'est chose à la moyenne. Bien. C'est chose à la moyenne. Bien. Vous êtes dans la moyenne. On va couper la moyenne. Ils sont la Belgique, tout va dire déjà. La Belgique, on a évidemment le hôtel. On a évidemment l'hôtel, la masse, la masse, il y a pas de. Ils ont amené ma bombe, c'est la MFS. Ça, les gars, ça, la bête, ça, la dîne, évidemment. La côte, il y a la moyenne. La champagne. La côte, la maille, la chose de ça, la boulot, comment? Kaka ndenge papa na nga lobi Johnny Ayimpi yo moko yebi masolango ekende kaka liboso mbote ya trop toujours média na liboso to bosalité alimi à l'incontournable musala toujours ekende kaka liboso na bitumbo to kokende na yango to komi na suka émission na biso Claude Tongo epa ozali ba salam toujours bitumba pe musala ekende liboso bon, on qui témoignage. Chose à la tenda boue. Unité, hein, système à Paris, la lignée dans la barbe.
te mabomoko quoi. Maître Donaye. Donc biso awa na Belgique tosangani na biso elefile na yawa bomoko ya mboka ezali awa l'homme beti na nga mpe molunge asala mpe site na ye me aza molunge bamona te bango bandani japoko jamais na niveau ezala te na mopanzi ye wana apesoki costume moko mafuta kokwe ye wana Babiola tu veux ça mafuta. 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 En fait, voilà Masolo na beta raté na micro. Eza cher na yebi yango. Donc na tous les magasins sombaki na yebi eza cher. Na otuna ya oyo sanga mutu nanga. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko.